Mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai tokutani ezandenge tomesana kokutana biso na bino na ebisaka bino likambo eza ya contrat to signa na lobaka ke mutu a trahir moninga te lelo bandeko nangai toza le 6 mars 2020 les mois des mamans o tozali honorer ba maman na kosenga ke ba maman ba comprendre sens ya moi oyo ba de diapo na bango parce que ce n'est pas koloba que les 11 mois ba maman ba vivaka te ezaka moi valeur moko boy il faut que mukolo wana vision ezala mususu par rapport ya oyo tomonaka la femme est un être humain comme l'homme. Okokuta mwasi amayele koleka mobali, okokuta pe mobali amayele koleka mwasi. C'est normal. Cette différence, c'est qu'à sexe. Mais la femme mérite une protection et une sécurité. Les andengwa. Les loto kozwa quelques appels nabino. Mais na katsiwana bande konanga, toko aborder deux grandes questions importantes. On n'aime pas être dans l'ordinaire, mais susouana bokotuna, peut-être namituna nabino de toko répondre. Tolingaka koloba mingi te o batu nyonso balobaka pe bayokaka. Tolinga koloba oyo soki tolobi batu balandi. Yango na ebisa kibino. Quand on est en déplacement, nzembo ezalaki ya 15 millions. Toye tolobite ezana dossier ya 57 millions. Tentative ya kobimisa mususu ezalaki ba ye kobimisa 10 millions. Yango lelo Jamal azakuna na prison. Mutu akoboya pe azate. Tolobeli makambu ya baso de mouton. Na version mususu parce que tranche oyo to salango pona un échange. Interaction entre biso na bino. Nakati wana na zoe bisabino que na ebi nyonso te yo pe okozala na information ya kopesa biso. Moi vidéo ya muke soki ozana ngo oyo moni ya sika otindeli biso. Eza biloko e circulaka te o vivre un événement. Ozu moi vidéo muke otindeli biso na plus 243 998 311 332 WhatsApp plus 243 998 311 332 cadre ya échange ya biso na bino nakolobela makambu ya mibale ya mwa moko eza makasi parce que eza muyibi détournement eza nini bayibi avion ngaitambwe siko wana zomituna bayibi avion lisusu ndeni okoyoka na ko développer yango bayibi avion avion ngo bayibaki est-ce que zongite avion ngo eza ya nani il y a particulier to ya l'état nazo développer yango kalate mais avant yango bande konangai ba komelingai un droit de réponse balobi a monsieur Eliezer Tambo producteur et animateur du magazine Tokomi wapi sur les réseaux sociaux et à Kinshasa et Zamukanda iso daté le 28 février 2020 transmis copie pour information à monsieur le directeur de cabinet du président de la République italien nanine na habité makambu ya mesita kwa solo à la télévision Italie directeur pour la ligne bosoté chef de l'état na habité maître eza maître balobi Chidibi Bidoya et associé cabinet d'avocats voilà transmis copie pour information à monsieur le directeur de cabinet du président de la République, son excellence monsieur le ministre de l'information et presse,
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, Monsieur le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le président de l'Union nationale de la presse congolaise, Monsieur le directeur général de la SACIM, SARL, tous à Kinshasa Gombe. Oh. Et comme bah SACIM, je l'ai noté le goya SACIM. Hermoko makamakaze ko bimana. SACIM, SACIM SARL. Botika ngana na noté. Voilà. Voilà. Monsieur Eliezer Tambwe. Ouais. Concerne protestation, droit de réponse contre vos fausses allégations au cours de l'émission Tokomi Wapi du 26 février 2020 au préjudice de la SACIM SARL. Na lingi bolanda bien malam. Maître, nazotanga droit de réponse na yo oyo komelinga itina suka. Après ndena koloba mwa likamwa muke. Je viens par la présente en qualité d'avocat conseil de la société Anui Congo d'investissement minier, SACIM SARL en sigle, qui me charge de protester et apporter son droit de réponse contre les informations et allégations incorrectes faites par vous à ces préjudices au cours de votre émission Tokomi Wapi publiée sur les réseaux sociaux le 26 février 2020 sous l'intitulé Banani Bazo Dominé. En fait, réagissant à une question d'un de vos auditeurs posée vers la 44e minute 30 secondes de l'émission, alors que la question visait les sociétés opérant dans les Katanga, notamment Safricas, Forestcom, Forest, Grec 6 et Grec 5, OVD, Chemaf et Rilco. Vous avez curieusement promis de donner en fin de mission les statistiques de production de la SACIM SARL et de plus amples informations sur cette société. Curieusement, arrivé au moment attendu, plutôt que donner une information tirée de la bonne source, vous vous êtes contenté de vous approvisionner dans la rue et d'affirmer sans aucune vérification préalable ni preuve des faits portant atteinte à la réputation de SACIM SARL et de membres du cabinet du président de la République. Un comportement non seulement qui viole la loi, mais qui s'affiche en marge de la déontologie journalistique. Très bien. On peut ainsi suivre, à partir de la 45e minute de votre vidéo, des fausses affirmations si après, par vous faites en lingala, par nous résumer en français comme suite. Oh, Penzaza avocat, c'est un maître. Maître Tidi Bibidoy. 1. Que la production hebdomadaire déclarée, c'est-à-dire celle réalisée par SACIM SARL dans la semaine du 11 février 2020, est 584.424,32 carats, sans compter la production qui n'est pas déclarée, mieux dissimulée et que vous ne savez où et comment ces diamants sont évalués et vendus. 2. Les Chinois ont réservé 50% des parts sociales à l'État congolais et ont gardé 50% autres dont on ne sait pas ce qu'ils en font parce qu'ils n'ont construit ni route, ni école, ni hôpital pour nos frères de Boya qui en manquent. 3. On constate que tous les gens de l'ancien régime qui continuent à être associés dans cette société. 4. Les négociateurs envoyés par le président de la République ont-ils vu ce qui se passe là-bas ou pas? Ils se sont contentés des commissions qu'on leur remette de 5 000 et 10 000 dollars. Ils sont devenus des copains de ces gens-là. Voilà. Contrairement à vos allégations et déclarations toutes fausses, la SACIM SARL vous apporte les démentis ci-après à titre de droit de réponse. Bande konangana lingi bolanda malambu na bokebi. Boyoki makambu, il y a ces 4 points-là que le conseil, il y a SACIM maître Tidi Bibi Doya, a commis libiso, a lobby que Tokosi a interprété en français. Tokosi makambu a production, il y a semaine, il y a le 11, Tokosi makambu ya que, ba chinois wana bazana 50%, ba pesa l'État congolais 50%, nyonso wana Tokosi, ya misatu,
tolobi ke batu ya kala ya régime ya kala bazana kacha eloko wana ya mine alobi bato chef de l'état tindaka na ba négociation ba yebi makambo to ba yebi makambo te nde makambo mine oyo maître Chidibi alobi ke monsieur Tambwe akosi alobi sikoyo azope sa réponse alobi contrairement à vos allégations et déclarations toutes fausses la SACIM Sal vous apporte les démentis ci-après à titre de droit de réponse. 1. Elle est une société mixte de droit congolais composée de 2 associés propriétaires, chacun titulaire de 50% du capital social, à savoir l'État congolais et la société Anui Foreign Economic Construction Group Corporation Limited. Il n'y a donc aucun associé membre de l'ancien ou du nouveau régime. Quand même à mettre à reconnaître que na 2 parties, l'État a 50%, les Chinois ont 50%. Donc, se référant à la question, na deuxième point, il y a mettre la réponse est bien donnée. Deuxième point, les fruits de l'exploitation d'une société commerciale, le dividende, ne se partage qu'en fin d'exercice comptable après déduction de toutes les charges annuelles d'exploitation. Comme les 2 associés sont à part égale, c'est-à-dire basant à 50-50. Chacun prend 50% des dividendes. Chaque associé est libre de disposer de sa part comme il l'entend. Donc, dans cette société, l'État congolais a 50%, on a le belaki. Les Chinois ont 50%. Ceux qui ont commis na souka, yambula, ba évaluer bazui ba dividende bénéfice bazui l'État congolais a 50 ba chinois bazui 50 mutu na mutu akosale la ngondenga ligne ndebo mettre à l'autre. À ce jour SACIM Sarl n'a jamais réalisé une production hebdomadaire de 584.424.32 carats. La dernière production vendue était de 534.407,004 carats, portant sur 1 mois et demi de production. Ces statistiques peuvent être confirmées par les services publics ci-après, qui assistent à la production pour les comptes de l'État congolais, les CEC et la division provinciale de mines. Il n'y a donc aucune production ou statistique cachée. Tout se fait dans la transparence totale, sauf preuve contraire de votre part. 4. La vente se fait comme la production également dans la transparence et conformément aux lois de la République. Toute vente ou exportation est précédée de l'expertise de l'évaluation du CEC pour déterminer préalablement la valeur marchande de chaque colis et puis il est procédé à la vente aux enchères, que ce soit au pays ou à l'étranger. 5. À chaque vente et exportation, SACIM Sal paye tous les droits dus aussi bien à l'État, gouvernement central, qu'à la province. 6. Du point de vue social, au-delà des droits, taxes et impôts qu'elle paye en faveur du pays, de la province et des communautés locales, SACIM Sal a 1. Réhabiliter la route de Boya qui est en terre battue, stabilisée, à bas de gravier et l'entretien de manière permanente. Balobi boy, ngai na kosa kike batoni nzelate eloko moko te. Maître alobi que ya liboso. Cette route était impraticable avant son arrivée. Alobi bazui mabele ba compacter yango na nzela ya Boya. Nzela wana ezalaki malamu te. Donc société oyo SACIM musala sali ezako tia mabele na nzela ko compacter. Maître mutu alobi construire un nouveau pont sur la rivière Kanchi sur la route alors que la traversée se faisait en entrant dans l'eau avec tout le risque que cela peut entraîner en période de pluie. Maître alobi que batongi pont na rivière Kanchi pona kokende Boya. Construire un centre hospitalier moderne avec plus de 300 pavillons qui est à l'attente d'équipements
qui devrait provenir de la province. Mais faute pour cette dernière de le faire, elle se voit dans l'obligation de le faire à ses frais. Alors, que le centre hospitalier, mais ni na mbetute, ni na microscope était le gomoko te bazos de la province à son babakisa. Donc, oyebi oyo babengaka pona ba ndeko bazana Lubumbashi. Baebi eloko tozaki ko benga masku changa masku pocha. Donc, sojo o pesite ko liate masku changa masku pocha. Donc, ba chinois batongi mais ba lobi bino bobichela ba mbetu. De oyo maître à lobby. OK. Mise à la disposition des communautés locales de 5 forages pour leur desserte en eau potable. Balobi va saler ba forage 5 et pas ça sim. Pris l'engagement de mettre à la disposition des communautés locales le courant électrique provenant de la centrale de Movo une fois que les essais techniques de la centrale de Tubidi sont concluants. Alors, qui bango ke bakotie la bango courant oyo ko uta na Movo bazo sala nanu ba étude. Pris l'engagement de réhabiliter et parachever la construction de l'ancienne école Sengamine. Bazo engagement ke bakoya ko réhabiliter basi lisamisala ya école ya kala ya Sengamine. 7. Sassim Sal, société mixte, n'a jamais reçu une délégation de la présidente de la République pour une quelconque négociation, aussi bien au niveau de sa représentation de Kinshasa qu'à celui de son siège d'exploitation de Chibwe à Boya. Venir enquêter ou négocier quoi que ce soit. Autant plus que cette société mixte relève de la double tutelle du ministère du portefeuille et de celui de mine. Alors que batikala jamais kozwata muntu moko ya présidence akeko luka koyeba société ngwe fonctionner ndenge nini ezasoki ndenge nini parce que bango ba travailler kana ministre ya portefeuille oyo a bloquer ba ordonnance ya chef de l'état nga wane zaka ngande na bakisike oyo a bloquer ba ordonnance ya chef de l'état mettre akoma kiangote. Tels sont les démentis et droits de réponse de la Sassim Sal en 7 points faits conformément à l'article 67 de la loi numéro 96-00D du 22 juin 1996 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Elle vous prie de bien vouloir le diffuser conformément aux articles 68 et suivants de la même loi, faute de quoi elle se réserve le droit de saisir les instances habilitées comme de droit. Elle vous prie de me croire. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de notre parfaite considération pour la Sassim Sal, son conseil maître Chidibi Bidoua, avocat. Maître Chidibi, natangi nengo komi droit de réponse na yo, mais nalini quand même naloba mwa muke. Omoni tango zo ya koloba na mutu lokola biso batambwe. Naza lelo na 20 ans de carrière professionnelle na journalisme. 20 ans. 20 ans. Na bandi na radio, na kena presse écrite, na komi na télévision. D'abord, par rapport à la procédure, parce que c'est la forme qui vend les fonds. Droit de réponse na audiovisuel ba koma kango boita. Oyo sali yango na forme ya presse écrite te. Parce que la loi que vous évoquez, et lobby qu'il faut seulement dans les mêmes conditions, sur le même plateau. Et ça boité, on a remarqué à Liboso, na sali yango par respect de votre personne et par respect à Mibwe Kwambo Kananga. C'est tout la qualité nanga. Yami Balé. Ça me fait mal et je salanga chair de poule. Si un frère, Louba en plus, azo koma pona ko bomba eloko moko, maître nazo tchela yo. Ngai tambo na loba kana balabala te. Tala, nazo tchela yo production. Il y a semaine, il y a le 5 au 9 août 2019, yangoan. Il y a combien de carats? Poids oyo biloko oyo, ça si mal le kalo bakeza ya yete. Nous sommes ba source d'information. Tozo kabiloko balabala nengo lobi awata. Tala yango.
Sasim client na yo aleka contredire yango mutu a commis production wana ezanga le poids là ngande mutu na commis ou bien oya ou expliquer nga peut-être que nazo yokate soit toloba ke eloko oyo ezaya Sasim tenga ta mwene mutu na monter yango nazo tela yo ya mibale ya semaine du 27 au 30 août 2019 yo lobi ke ezalaka plus d'un mois août tout ça nazo tela yo yango wana c'est combien de carats eza poids nini maître eza combien de poids oyo ezanga itambwe na produit na créer na monter yango ou bien zo wuta na Sasim nazo tela yo ya semaine ya du 23 au 27 septembre écriture na bino yango wana ya client na yo maître siko nazo tela yo oyo ngana lobelaki ya semaine du 11 yango wana maître est-ce que okoti siko oyo kozonga na mukanda na yo otu na client na yo nous sommes détenteurs de grands secrets tokende na biloko komi na kati awa mutu akolongwa Chine pona koya kosala na Chine wana bazosala banzela ya kotia mabele vous exploitez les diamants vous exploitez ba minéraux akuna et ozoloba pe tango ozolobela makambu ya pont batiango pona ba passa ba population batiango pona mintuka na bangwele kakati ezalo kola la construction ya chemin de fer au mundela sala pona ko évacuer ba minéraux c'est pas différent de ça maître ngana zo ka chair de poule hein? Nazo ka chair de poule si cela soit être défendu naibi ke ozana problème te yo zaka conseil na bang mais quelque part là ça ne peut pas être défendu par vous parce que ça est pas na bino minéraux wane botaka te tango azoloba bien attendez cette société Sasim eza munene koleka miba actuellement munene koleka miba mais tango bozoloba awa bozolobela tumwa makambu ya bo réhabiliter kamwa école bo sali kamwa hôpital bo équipé yango te bozol luka bo sala changa c'est quoi cette histoire là ezo kamusanga maître yoka kombo nanga monsieur Tam omoni même awa ozo funda bato présidence ke bazo sala musala te soki ti lelo plus d'une année après président de la République maître Eboma conseiller ya matière ya mine ti lelo je vais l'appeler awa après émission nanga ngana ko benga Eboma na tuna ye ti lelo balingi ko yeba komona clarté na Sasim société munene koleka miba ezawana na ba matériel ba ajouter ba usine j'ai toutes les images ici maître nazana makamunyo swa na koleka na lobika kaboy ozo mona ngane yeni soki ti lelo maître Eboma na cabinet na ye na baluki comme on a clarté et dans le contrat qui a été signé avec le Chinois et dans la gestion de cette société là ministère ozolo ba ya portefeuille yango ezo saboter yango muto sabotaki l'action en chef de l'État les ordonnances sont bloquées partout maître na kozongela eloko maître na kozongela eloko na kozongela je vais me pencher sur ça et na kokende nango musika jusqu'à des questions orales avec débat clair et commun. Voilà, quelques appels avant que n'appelle Sabino le Cambouy avion. Il fallait que tu ça quand même bango droit de réponse na bango. Mais quand même, nous attendons des précisions. Il fallait que maître nous donne. Moi, mon colonel a interprété les bisous que Messita Mwakosi. N'habite. Tous en an bandeko. Bonjour, honorable Eliezer. Ngai, pasteur César, à Californie, na San Diego. Pasteur César. Motuno nanga ezali boyi. Est-ce que papa président Nabiso Yasika Félix Tshilombo Tshisekedi aza komona makambo za koleka Kinshasa ebele aza komona yango? Est-ce que ancien président Oyo Joseph Kabila akokote ko diriger Congo ti tango nini? Vraiment bosunga biso tozo kende wapi Congo grand pays. Merci.
Merci beaucoup, papa. Maintenant, dimite que Kabila zo diriger Congo. C'est mon point de vue. Kabila vandi na kingakati na ya vandi. Azota la banyama na ye. Kolowaki azo diriger Congo. On a évité sur base. Yanini. Mais ce qui est vrai que nous avons une majorité. Ya batunaye. Nde baza majoritaire na gouvernement. Baza majoritaire na parlement bisika tozali. Baza majoritaire. Ndengo zomo na yango wana. Soki na sens wana. Voilà. Oui, bonsoir, Ndeko Elhadji. Donc, bonsoir. Après une année, chef de l'État, est-ce que vous évaluer le cabinet n'a été conseiller, nani asali nini, nani azangisi nini, et puis qu'on remanie, qu'on remplacer quand même bateau baza capable. Est-ce que ce n'est pas possible évaluation de le faire, parce qu'après une année, il faut évaluation salama. Oui. Qui fait quoi? Qui est bon, qui est faible, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut changer. Donc c'est important quand même. Hein. Est-ce que tu ne vois pas ça vraiment, que le cabinet de l'État a évalué? Tout ce que je fais, c'est une évaluation de Konanga. Yango moni boti ba makambu awa nenge boti. Soki nazoloba maître Chidibi yewana lobike cabinet à chef de l'État ti lelo muto akitate koyeba ke sasimi wane fonctionnaka ndenge ni. Bref, Kasai ba composer Félix na baluba parce que le Kasai se meurt, disparaît. Kasai ezaba minéré wana bazoluka diamant ezala na batika pesa la wapi. Mais ceux qui ba société étrangère bazo ya bazo exploiter mais bazo beta tolo ke to chaki mabele na balabala, c'est quand même une honte. Ils a sonné. Ils a vraiment sonné et ça me fait mal. Ça me fait mal. Olivier, bonjour, Mwanamboka, les grands combattants. Merci. Eza Joey Mipanzi depuis les États-Unis. Oui, papa Joey. Moi, on a limité. Ouais. Quand tu vas au la Bambanga, on a comme analyste. Tu dis combat à Bundata, Bissona Bino, tout ça, gaz. Tu bundela mboka, on a jeté, mais on doit comprendre. Eloko moko na lingina yeba ipana yo lelo likambo ya ba ndeko o bayaka o ya abando sala na boulangerie o bando sala 24 heures ti lelo zolo belangote ozeli bango solution te ou bien zanini mokolo moko bayaka ti lelo na okate o lo belango lisusu yango na beta mbela poto yeba suki ndenge nini. Merci. L'essentiel n'est pas à d'une question et comme en Zembo. C'est de chercher à trouver solution au problème. Toujours Bunda, parce que le fonctionnement de l'État, c'est aussi la complémentarité. Naza parlementaire, naza député. Et zana bao bazana exécutif. Ne bao tozo bousquile qui même droit de réponse à mettre bidoya lobby que depuis Félix Akoma, bakendana nukoye bate. Société wane exploiter ba minerai. Maître Boma, oh vraiment pardon. Salut, j'aime que Maker Mwangu soit aussi aux arrêts. Celui qui a envoyé les armes et Machette à Chikapa chez ses frères pendent pour que les Louba soient tués pendant le phénomène Kamanasap. Merci, je reste dans la commune de Mongafoula, quartier CPA, localité Mwanda. Je réponds au nom de Moulile Ngoy Samuel. Bon, papa, ça c'est une information. Gana lobela kama kambunga ina ebite. Ce qui ozana ba preuve ya ke makera zaki kotinda ba machete na banini. OK na parquet après dès que OK ko dénoncer oye obisingai toko bousculer pour que une enquête soit diligentée. Nous en devons tous. Bonsoir honorable Ngai Papa Giscard en Suisse. Bonsoir Papa Giscard. Ya ami du Congo. Otomeka ikochayo pe mwamba maboko tango zalaki na posa ya groupe électrogène. OK, merci. Motuna nangeza liboye. Ndenge nazana posa ba kamera. Mbongo oyo ya Go Pass ekendaka wapi pe nani asalela kayango po aéroport na biso ezali soni pe mawa mingi. Merci. Merci beaucoup papa. Dossier à Go Pass wana, ils a vraiment un problème sérieux. Yo qui même nani RVA bazo ça la publicité wana que grâce bachango même sur la chaîne internationale même sur RFI grâce à Go Pass totongi ba aéroport asik eza omoni kindoki ya mikolo na moyi eza quand même eloko mususu
Mais c'est là qu'on a action to initier calamité. Salut honorable, c'est vrai que le visa pour les États-Unis est gratuit. Et là le kuta, États-Unis a coupé ça va congolais visa gratuit pour l'année. États-Unis ba memaka ka batu moko na ebi une communauté ba memaka bazamo ebele kuna na États-Unis pour na makamba moko ba ebi nini basalaka. Donc gai na ebi likamwa na teza lokuta. Bonsoir, Ndeko Élisée Reza. Bonsoir. Ngai Paul Kapanga, à partir d'Afrique du Sud. Oui, papa. Nazo, Lingana, tu as une question concernant. Excusez-moi, il y a les gens qui nous dérangent un peu. J'ai bien dit que émission Nani Nino Isaiah Kobengate, s'il vous plaît. Taux et dollars. Oui. Papa, président Nabiso, vraiment, à son Nabiso, dollar, wana eza jamais taux et dollars dans le pays et comment na montana. Papa na ya comment qui premier ministre dans l'Antiquité à Salah 24 ans dans l'Antiquité. Mais pourquoi il y a en tant que président à la tête du pays, mais jusqu'à ce temps, ces dollars les ont mataka. Bozolo banini, bozolo linga bobo mama bazan parce que bozolo nyoko mana mbuka wana. En tout cas, s'il vous plaît, bolande la makambo to la dollar ba bozolo souffrir mingi na pays. Tona ba makambo belé ya ko sala mais to na biso vraiment dollar ezali kolo makasi. Faut pas privilégier franc congolais, dollar les ambongo et matouati banda, pas privilégier mbongo na biso. Merci beaucoup. Merci papa. Et là on a le bakami coloniaux c'est ça que bao bakendaki ko négocier, babo sanaki que le pouvoir c'est l'armée, le pouvoir c'est l'argent. Ce que zana biloko mi balé wana, il faut ndoko eba vraiment que yango. Ce qui fait le pouvoir c'est l'armée et c'est l'argent. Lelo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilo Mozana mutute na chaîne de dépenses. Nyoso zomo nezo salima wana. Ezakaka sabotage. Sele, oyaza ministre ya finance, azalaki directeur de cabinet ya Matata Ponyo. Mapon. Tangu basale loko ya Beseko pona ko gérer bambongo ezo uta na ba institution ya Bretton Woods. Yende azalaki kuna. Mais quand on négocie, des fois on oublie ce qui est plus important, ce qui est plus essentiel. Voilà là où nous sommes. Tous en dégonsus. Ndeko Élisée, bonjour. Les gens de Royo, Simpembe Lenchana Nagati à France. Nazali Kosenga, aujourd'hui la biso, l'émission nayo, la bibliothèque, les profs Kalele, aya ko expliquer biso makambo ya balkanisation ya Congo. Parce que mingi bachelaka yango tembe ye aya ko expliquer biso na ba réunion o basala pona yango toza na posa nango s'il vous plaît pardon o jouer la biso ye toza na posa na ye merci beaucoup tokoluka prof Kalele ceux qui tozuye d'accord ceux qui a ndimi koya tokoyamba ye merci beaucoup tozwa ndeko mususu. Oui bonjour mon frère Izan de Konawe à partir à France. Eloko El Bosso nazozongisi d'abord merci mingi pona eloko saliwana pona kopesa ba congolais tout parole pona ko s'exprimer balo ba ezana kati ya motema na bango ezo marcher na mboka na bango te ou ezo marcher alors nazosenga est-ce que pona eloko ndenge wana o nego saliwana émission ndenge wana kuikoleka kata na chaîne nationale malgré nayebi ke bandoki ya mboka wana bakubundisa o bakolinga te bazomona olingo fungola ba congolais miso alors soki moyen ezali eleka quand même 1 heure na kata chaîne nationale et kosala bien au liba chaka biloko ya buzoba merci bakoni jamais le kakuna papa bakoni jamais ne tozo sala ne mité mezo vimba. Oui, que tous ça parce que tous ça combattant. Sinon ceux qui moi na muké au lâché. Tous en comme sous. Bote papa Élisée, merci pour la musala nayo. La ligne na tout nayo, est-ce que le gouvernement a coquille ko bloquer chaque mois au moins $10,000 pour libérer tous ces gens baza enfermés dans les hôpitaux? Ba prisonniers. En plus de ça, est-ce que le président chaque année a coquille ko salaba amnistie pour kobimisa ba prisonniers qui sont enfermés
Batouana, des fois, ils sont là pour rien. Des fois, c'est juste pour $10, Moutouazan à prison, et que la famille, elle reste dans la souffrance. Merci. Merci, maman. Pour les prisonniers médicaux ou les prisonniers médicaux, au pluriel, il y a un problème, il y a un cas. Il faut améliorer. Ce qui est dans l'hôpital Nabiso, maman yem. Au Gokuta que, ils sont trop cher pour rien. Salité, ils ont un katiwana. N'est-ce pas le coronavirus? Combien de bonbons tu as parce que tu as des yeux tout fait? Combien? Et le kwezate. Mais kende kuna ba mama bakangama to kenda jour wana. Mutu abota mwana komi kotambola. Il faut foutre 3 millions de francs congolais. 3 millions de francs congolais. Presque $2000. Azana ngote, bavandisa yewana. Et comme boloko. C'est compliqué, mais je pense que la politique de l'État va dire que ça a quelque chose. Pour les prisonniers, il suffit seulement de mettre le magistrat dans les conditions bien. Bako na usala makambu. Bazo sala makambu malembe pambate. Mutu ako vanda peine na ezala ki a 1 mois, mais okuti mutu asali 2 ans. Parce que magistrat zakuna te oublié, mutu ako landela epe azate. Bonjour Indeko Lézère. Bonjour. Moi c'est Norbert Lelo, étudiant en réseau de télécommunication à Moscou. Moi c'est juste une proposition. Je ne sais pas si le chef de l'État est en train de suivre. Et je sais que vous aussi, étant député national, vous pouvez aussi proposer ces projets parce que ça peut aider aussi aux Congolais, à nous les Congolais, d'avoir des emplois dans le secteur de pêche. La pêche est vraiment négligée au Congo. Tout le monde les yeux sont basés au minerai du Congo, mais la pêche, je ne sais pas, le service national de promotion et de développement de la pêche font quoi? Je ne sais pas. Ceux qui travaillent là, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être qu'on a le fleuve Congo. Ok, merci beaucoup. Ndekwazo lobela makambu ya koloba bambisi pour que tolia kuku. Bonjour mwana kololo pango. Nalandaka yo mingi na ba émission na yo. Na sepeli nango mingi question nanga ezaboye. Petit frère ya Rossi Mukendi assis à Monana. Oui, Yannick à Monana. Je pense que aya quand même nandaku. Yannick Azawana. Tozo ndeko msusu. Salut honorable Eliezer. Salut. Honorable Eliezer. Oui. Biso totindelo message oyo à partir ya Maroc. Na Maroc, oui. Au Maroc, Mauritanie, Algérie. Voilà. Ouais. Mais ngana za précisément na Maroc, mais na kinaka mboka wana nyoso. Mauritanie, Algérie, na za mboka na nyoso. Problème ezoke l'ambassade na biso awa rien ne marche papa. Boki pepe biso na loto libanda papa pour nous renouveler tout pour nous jouer passeport, c'est tout un problème. Donc il boute la biso likambo pena pardon, ba chargé d'affaires oyo baza libanda na ambassade na tangi ya tombokana ba sala eloko te. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Ndeke Lézère. Bonjour. Natindi kutu message nanga liboso yo kaki yango te tisiko na mona yo ki yango pete. Yango inazo. Na pesa ki proposition nanga pona concernant mambi ambassade na biso en Afrique du Sud. Ambassadeur wana vraiment il faut boula nena makambo wango na ministre affaires étrangères ngolo biaza muta IDPS. Bala ndela ngba swana président ambassadeur wana umeli asali presque 15 ans, qui va 20 ans, en place wana. Plus te grave, ambassade les Arananda Kunaï, na Lopan Unaï, Siko, trop vivre bon, on n'est ni. Vous êtes compétent pour nous en ambassade de Akam, tout le monde, on a tiré à la place wana. Passeport, comme ça, cher, mais deux ans après ça, passeport, please. Yogana no dio na ngobi, misa ngata na répondre ngana pona yango. Yango na yoki. Ministre Affaires étrangères, azo travaillé na directeur de cabinet na Ekombo na e, monsieur Joachim Mukwasa. Azaki représentant, il y a eu des PES na Suède. Joachim Mukwasa, yenda azalaki président ya congrès. Ah, il y a eu des PES. Azakuna ba réalité wana ba yebi yango,
tokomeka soki omoni tokomi kosala ba émission eza oyo nalobaka na bino balobaka na chiluba bushala bwamba baloba te ke azaki koloba te il faut que makambu ngana koloba etikala makambu pe bino bozoloba bango pe bayoka bakanisa te ke mesetambo milobelaka tozwa ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer ezali ngai ndeko Zikoman nazobenga depuis Bruxelles. Bon naza na suggestion sur les agents fictifs oyo na fonction publique. Est-ce que okoki kolobela likambo wana te na armée bazali na niveau ya journalisme bazali na niveau ya enseignement na ba service public mingi agents fictifs bazali. Voilà botala na dossier wana parce que ezosala bien te. Merci beaucoup Zico man depuis Bruxelles. Merci papa Zico na Bruxelles. Et loko ezawa na l'état na organisation na ye atia service ya contrôle dans chaque secteur. Atia structure, atia nana ko contrôler, atia structure, atia nana ko contrôler. Eza pas mbaté mais les gens ne jouent pas leur rôle. Mais ko wele la ba makambu ya nomination aw, eza problème. Tozo ndeko mususu. Ndeko Eliezer, bonsoir. Bonsoir. Comme on a Olivier nazobenga parti Afrique du Sud. Ok Olivier Boni. Na lundi émission na bino moko bolobi oya ba marché bazo pesaka ba étranger. Tina palais présidentiel ba pesa ngo Rwanda atonga mausolée ba pesa kisoki banani nde bolobi ba laksi photo mususu ba otongelo mususu. Vraiment bozo mona teke makambu nyonso wana ils on dirait que non eza ye moko président ndem taso tolérer makambu wana. Parce que te bazoyeli ba marché wana ba ile marché ba bike mutu batu tel ndi ba otongela yo ya ntimi a signé marché wana mutu wana ki a commission na mona faute eza ya mutu a commission te mutu oyo antimi marché wana donc eza ka président ye moko Félix sko ba mission na yo alanda kango te peuple ba sepela nango te papa. Ok, je suis sûr que émission alandaka yango mais loko na lingina lobela yo ozana raison parce que balobaka n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Les l'union so bazo sala mais comment ça se fait? Le chef de l'état ne va pas rester makamnyo so ako sala ka yemoko akozwa pona nini azana ba conseiller ndenge tolobi makambo mina maître Boma Michel ti lelo atikala jamais koyeba que Sassim existe selon le document ya maître oyo tangu banome yo ezapona osunga chef de l'état par rapport na secteur wa yako bana ko signer ba contrat kasoki mutu ayeba si ba sali ba service na yeba si musala nde ba yeba pesi mais commission et l'équipe papa nanga bakola kisabino photo ya eloko mususu batonge eloko mususu ba marché même construction rimer wala to kakisoke za yango mais okomona ndenge to ko sala to ko soulever batu. On ne peut pas accepter qu'un Rwandais ait kotonga palais présidentiel. Jamais. Wane ko simbata. Mutu alaji ko mission ako sanza. Bonsoir. Mike Mukeba est libre ou non? Il n'est pas encore libre. Je suis sûr que ceux qui nous ont basungi d'ici là, manœuvre comme moi est belle, mais toko ça la pression pour que ceux qui a kobim. Bonsoir, Radio Tokomi Wapi, c'est l'étudiant Raphaël Mikua Makanga depuis Zimbabwe. Merci beaucoup mon frère. Je pense que mon message, c'est plein, je ne sais pas. En tout cas, on ne saura pas prendre. Bonjour, Ndeko Eliezer, Ngai Kombonanga, Papa André, dans Atlanta, oui, aux États-Unis. Na habité ma question nanga nini nyonso na tinde on dirait au lobela kangote ce qui au monde arrêté bon préoccupation nanga lelo ezaboy tango président akomaki mokonzi na ba interview na ba déclaration azako lobake akosala nani comme comment on peut dire nini moko pozala accessible na population. Il fera tout pour que population alinga contacter bien alinga solanaye bien alinga komisa likambo panaye a komisa mais je suis curieux ndengo lobaka
bato nyonso badefila kuna epai ya président bainvestisseur ata likablo moko tomona te. Moi j'ai des amis qui voulaient investir sérieusement. Tokoka kokutana na président te tosala nyonso tokutana na président te. Canal oyo bien chaîne alobaki yako accéder ye facilement population accéder eza te. Bon, wana na ebite me na tseli bino canal yake akoyo kabine. Ngai na tseli bino ngai moko na tseli bino canal yake akoyo kabino ya badoléance na bino. Bon, omoni ke lelo tozio parce que ba message ezo ya moi belé tozo quand même o ya souka parce que ba message ils a trop. Oui. Bonjour ndeko Lézère. Bonjour. Comment ngai ndeko Hugues navandi na Paris. Ngana tindelo video oyo nalingi na yeba précisément batindeli ngo batakishasa makambo oyo salami to salamaki wapi ezalaki accident ou bien makambo suzu za accident caché na kasi wana. Merci. Accident ya mkolo ya rond-point ngabande yango wana. Bonjour ndeko Lézère. Bonjour maman. Honorable, félicitations. Merci maman. Kombo nanga ezali Megan. Na bengi à partir ya États-Unis na New York. Nalingika na tu na mutuna moko. Concernant ba officier oyo 86 officier oyo babomaka na Bukavu. Porobela katali kambo yango te. Batika bana batika pe ba famille. Famille eza na besoin meme basala honneur po bakufaki baza ba officier po banda kolobela pe likambo yango basalela bango ata cimetière. La bango honneur. Ok. Comme on a Megan. Bengi à partir des États-Unis na New York. Ok, merci. Félicitations de Eliezer. Merci maman Megan. Mais nazo souki ça quand même na de Komoko. Bonjour, moi Nakolo Lupango. C'est Gilles Joseph Thioyi depuis la ville de Lubumbashi. Nalingna Tuna. Selon les informations que nous avions eues à récolter sur les réseaux sociaux, et le BAMI qu'il y a eu un chemin d'entente entre le président de la République actuel et son prédécesseur que Evariste Bochabo est pressenti président de la CENI. Est-ce que l'information est à solo bien à Lukuta? Et puis j'aimerais encore savoir, président Loba Kitango Azalaki, je pense à un pays africain que en retour a créé fonds d'allouer pour les jeunes Congolais. Jusqu'alors, est-ce que le président Abosa Naganaye Makambo Moussoso à Lobaka? Merci. Merci beaucoup, Bolimbi Sapona Bandeko Moussousou, parce qu'on est obligé d'arrêter là. Nous allons répondre à Nami Baléo. Ndeko, à ceux qui sont lobby, président Abosa Nagamaka Moussousou, ceux qui président Zara cabinet, et Zapona, de mesures d'encadrement par ses collaborateurs. Voilà pourquoi je demande l'évaluation à cabinet à chef de l'État. Cabinet wanezaya kotindika. Tangu tolobeli carte ndeba pesi ba carte de service. Tangu tolobi pona ba réunion ndeba convoquer ba tu pona réunion. Ezandenge wana. Mesure d'encadrement ya ba décision ya chef de l'État. Il faut outa na cabinet ya chef de l'État. On doit l'évaluer. Oya Bocheb, balobi na yo ezalokuta parce que la loi dit ceci. La CENI ne peut être dirigée que par un membre de la société civile. Nde mutu ako diriger yango. Certainement, après nde ba composante, opposition batindi batu na bango, majorité batindi batu na bango pour la représentativité. Nde yango moni babandana malumalu et puis batiela e batu misusu. Oyo ba utaka na MLC, oyo ba utaka na nini, ainsi de suite. Après, il y a Imulunda, parce qu'on considérait qu'il venait de la société civile, ou prêtre, ou pasteur. Après, il y a Lissusu Maluma Luazongi, Nasimanango, il y a Corneille Nanga, ce qui est Corneille Nanga. Aouta na confession religieuse, de côté Aouta. Donc, la présidente de la CENI, jusque-là, il faut qu'elle occuper la société civile. 86 officiers. Oh maman Megan à lobby na États-Unis. Bitumba nangai maman mikolo nyonso ezaya que le militaire
les policiers, bazala honoré, même le magistrat, Batou bazala honoré quand même au même titre que Nabatou. Si tous ceux qui sont décédés sur le champ d'honneur, babengi champ d'honneur. To senga awo monaka débat to salaka pona kaka, bape sata Mamadou Ndala, kombo moko ya balabala, awa na Kinshasa zaka ba musicien. Sojo yawa, avenue Lwambo Bachaji, avenue Soki nani. Donc, kaka ndenge wana, ba musicien bazwaka ba honneur facile, ba comédien bazwaka ba honneur facile, mais ba mampinga bazwaka ba honneur facile te. Nous nous battons pour que bazala honoré. À part que moi rond-point basale libango na Forescom. Et si c'est vraiment notre combat. Bande konanga boli misanga na suki sana likambo. Pona annoncer kibino ya. Dossier avion. Pwelo kongana lobi na bino, nyonso muto ako sala to utara kofuta yang. To utara kofuta. Lelo boyeki dossier ya François Compaoré. Oyo France bazozongi saye na mboka na ye. Na Burkina Faso parce que depuis 1998 abomaka journaliste oyo Albert Zongo. Lelo azo kende ko répondre. Tôt ou tard makamu ya Shebeya batu bako répondre. Tôt ou tard makamu ya Barossi batu bako répondre. Mututu likambo azo sala ko répondre yango tôt ou tard. Mais loko na koloba ya vieux zanini bande konanga. Sous matata pona ko diminuer ba dépense ya ko luaka ba avion, le gouvernement a décidé que basomba jet. Basomba jet wana aux États-Unis. Tango basombi jet wana, d'abord bapesi yango mutu pour que akende ko somba oyo a Geraka makambu ya aviation na président de la République depuis Charles Descriver. Charles Descriver accueilli à sombi jet wana. Tango a sombi et yaki na kombo na ye. Bazwa problème na matata ponyo mapon alors premier ministre. Alors bi jamais. O chango na kombo na ndenge nini. Babendana jusqu'à ce que balongola ngo na kombo ya Charles Descriver bachango na kombo ya l'état congolais. Bazalaki ko utiliser jet wana. Ce qui réduisait ba nombre même ya ba délégation ainsi de suite parce que les gens restaient là-bas. Bazaki ba tout compter par rapport à la capacité à jet. À un moment donné, vers la fin, il y a mandat ya matata na primature. Avion wane bandi kozwa ba problème. Et bandi kozwa ba problème. Basenyi mbongo wana mutu azalaki directeur de cabinet monsieur Sele, oyo ministre des finances lelo. Basenyi mbongo pour que bakende kosala check et avion wana. Selon ma information à notre possession, mbongo wane bimaka plus de 2 millions de dollars américains. Nazo utilisé conditionnel. Parce que nazo na précision na élément wana te. Toyoki ke mbongo wana ba pesaka yango. Monsieur Charles Descriver. Pour que bakende kosala check y avion. Mais bazeli et le quoi ne salé maté. Après un moment, avion wane bungi. Bakeko gare yango namboka mupaya. Moutouazalaka directeur de cabinet quand on a demandé les fonds, comme on a scellé l'actuel ministre à finance. Kovanda babandi koluka. Avion bungi. Baye comment na sikoy avion. Bisike zalaki. Bisike za gareti siko. Même ilukamba asenyi ke babi misali susu mbongo ya kosala check ya avion wana jet wana bande konanga. Ministre ya finance Sele ndazalaki directeur de cabinet quand on a demandé les fonds pour na kosala check ya avion wana. Check wana salemité. C'est l'information, les conditionnels que j'utilise, et ça que mbongo wana, ils auraient remis cet argent-là entre les mains, il y a monsieur Charles Descriver. Le loyer Charles Descriver wana, ndeka kazo continuer place wana. Tangu ilukamba zo senga mbongo keba kende kosala check, nous apprenons 1 500 000 $. Ya keba kende kosala check. Sele azo yeba to azo yeba te.
c'est là ayebisaki premier ministre toi ayebisaki ete na yoki ke mbongo wana esi ebimi soki esi ebimi bozongisa yango na malembe parce que makambo tokosala na ministre ya transport et voies de communication na yo ministre ya finance boko regretter atako boyebi ke bozana ba bouclier na bino babatelaka bino na parlement mutu akokweya te mais tokosenga quand même na madame Janine Mabunda andima quand même toko izata mutu moko ne fils que pour l'honneur et l'image de l'Assemblée nationale. Mbongo ebimaka ndenge tozoyoka balobi bapesaka Monsieur Charles balobi wana c'est le conditionnel na lingala balobi bapesaka Monsieur Charles descrive mbongo wana lelo babimisa lisu bapesa même Charles descrive mbongo mususu bandeko na ngai. Les magistrats souffrent na ebisa kibino les policiers bazana mituka ba parquet nyonso a Congo ata parquet mon côté badota ata vélo. Et ça normal bambongo wana ngana lobaki na bino boy ba mituka ya bayaya oyo balingaki ko senga exonération et pas chef de l'état pona mituka bakena ko somba na Japon soki ngata mwena zalaka na lingana loba na chef to bloquer ba 40 wana to pesa ngata ba magistrat. On ne doit pas demander autant de services na batu tozo tia bango na ba conditions malamu te. Dossier avion wana tokolandela na kozongela ngo awa. Le temps pour moi d'entrer en contact avec le ministre des Transports et voies de communication. Bao basololaka na sele batuna tokondimate. Sylvestre Ilunga premier ministre. Ministre na ya finance ayebi makamboyo. Ayebi sayo mongo aliboso kenda wapi. Tozana mboka mobimba yake muntu atelemi azoiba avion. Muyibi azoiba avion. Soki banquete sale makamaka cité, mutu moko ta okaji koyeba ke avion na babomba ngo quelque part. Voilà. Voilà pourquoi nous demandons l'évaluation à cabinet chef de l'État. Qui joue quel rôle? Nasuki Sanan Owana, Maître Chidibi, Bidoye. Tozo zeraba élément msuswa ya précision peut-être autolobi, eza yangote er moko tokosi na ebité. Mais soki autolobi, eza ya solote, c'est à notre disposition ba éléments qui doivent nous contredire. Mais quand même, ils ont son imètre, il y a que un fils, il y a Kasai, Andi make bazozo ba minéré, mais bazolo bake, toye kote la bino nzela mabele. Oto tongi kama pon, pona banje na bangwele kaka, ce n'est pas pour l'intérêt de la population. Batongela batuana ba école, batongela bango ba hôpitaux ya makasi, batongela bango ba tomona banzela ya malamu batia asphalte. Même ba société oyo sali allusion. Oh, bah, je exploiter na Kolwezi parce que le système est commandé. Mais bah, ton gars, quand même, nzela. Macadamisé. Chinois et pas na ya côté à Kolobake na sali nzela mabele. En tout cas, ils ont salanga. Kasa ils ont koufa bandeko nangai. Mais ce qui me fait mal, que quand je vois que bah kasayen bah ngomon ko bazo zo conscience té. Ça si mes amounene koleka miba actuellement. Les amounene koleka miba. Bakosala quelque chose ba bongi satane même mibango basala quand même bakante basala ville miba basala ba bodine ba travailler ba vanda ça si mwana maître ozo pesa nga droit de réponse ngana zo tala yote yo zaka conseil batonyi wapi ya kovansa bajana bango bana ya bajana bango bazo tanga école nini bajana bango bazo ka baso wapi la jekamine asala biloko wana la miba asala biloko wana hôpital Blaise eza hôpital ya banani babodine ezawana ba miba ezawana siko tolo bate ya tolo bate parce que awa na suka eza moi menace awa alobi faute de quoi elle se réserve le droit de saisir les instances habilitées maître yango enazo sela ngakutu na ko saisir yango avant bino na ko saisir yango avant bino jamais je ne peux pas tolérer baluba bazawapi bakasayen bozawapi vous devez vivre comme ça vous devez vivre comme ça. Quand mon côté y a travailleur les awana, nzele zoto ngamate bango moko bazolo baketo chaki mabele, batonjo totonjo hôpital, batie matériel, c'est quoi cette histoire là? Quel est le contrat? Nous devons voir ce contrat là. Merci bande konanga plus 243 998 300 332. Tosuki sanan wana pona lilo, tokutani, tozwaki mo attend parce que ba intervention paysa ki mo abeli. Merci.